génétique boleli bosali ba live moni ke zaya monter mama be bon Karine tolo ba Karine abotarate akendaki na ko adopter mwana et puis Karine mwana wana adoptaki aza mineur mineur aza na besoin ya parent moko azoye en charge et non majeur aluka parent te mineur ndaza na besoin ya papa lesa ye basombele yaou batike na classe Karine abotarate andimi ye moko azwa charge moko ofele abokolaka Henrietta mais pas na ozana accès classe basapato bamafuta kopakola dépasse nyonso asalaka mpona mwana wana soki sikoyo Karine abotarate ataki mwana wana nazobenga yo mabe eza esimbi te zela numéro na yo nga na kotia yo kotia caméra te nga na otia caméra na lakisa yo lakisanga place ni na otia na yebi nanga makambo bokosala matanga wa andi na okito matisanga na okita matisanga ye na okito matisanga na ina cha eloko la tola oloba ya très important na ina cha vidéo moko e o choquer bino vidéo na ochango pourquoi pour justifier mama Sarah soki boyebi botie kasi na munene kuna ti zelanga na meko chamboka mboka cha na olinga na cha vina ebite soki awawa e yoka na bien pona olinga na changer alobi azo ok zela zela 1 minute kaka d'accord 1 minute ka lobaka na o andi na olinga kutu na kita comme ça na mbata na Samsung parce que iPhone nange lobaka na C bota la vidéo d'accord donc ba kitisa après ba matisi yo lisusu te bo signalinga so bozoyoka te singa na kita etika na morgue esa kufelenga deja banana bandi leva mwana esa kufaki panoyo ata pointure nini tozoyoka respiraka te mwana no ketika na morgue esa kufelenga deja banana bandi leva mwana esa kufaki soko moni moto bandi kokota yo fongola téléphone boaka matia moko mama Sylvie yo kasi mbolina na 1000 personnes na ye mbolina kutsuka komi na 1000 personnes na sepeli yo na 1400 ozomata mbolina ekwatake yo mbolina kiko pese yo mama Sylvie omoni likolo munene wana ya pese ninga mwana arrêta pese arrêta tala arrêta likolo munene nyoso bomono likolo tala likolo munene nyoso bomono na se awa likolo nzambe na ngana yebite so mwana to kendo kunda na sapatu na makolo una chaussette apamba na yebite mama Sylvie boaka matière kende pa ya Sarah fandi sayo abana koyebisa yo la famille mutu penza wa koko vanda alobela pena batuliko abana eza pe ama makongo awa na ochela bino video Henrietta 3 mois aocho botama 3 mois abimi kufa mwana bembe nazoke kokunda ye Henrietta 3 mois ayebelo kote alobaka te boye bisanga siko est-ce que makongo pena koko vanda tuna mutu sur mwana penza tolo ba vérité na obandela ngo po ndire bomoni bien te Karine uti ko bota wale aosa dépression postpartum depression baloba na anglais azana postpartum depression basali la ke ba live ya boyeke mwana naza ya kokufa mwana naza ebembe mwana ne bazokende kokunda ye siko est-ce que mama kongo pena koko vanda alobela pe amutu sur mwana bo signaler ngai poani bo signaler bazokona supprimer le vino bo signaler ngai poani visibilité de live bon monique ya bo signaler live bo tapotelenga pardon bo signaler zoka ngai yandi ba signaler oui dozoka yo bo tapote pardon c'est choquant mwana oyo Henrietta mwana oyo azaya kokufa nazoke kotika ena morgue mwana ya mboli na mamboli mwana azaya kokufa Henrietta mwana apesi le colonel munene est-ce que mama Congo a mutu akovanda sala mutu leçon de morale na makamba bana Henrietta sala kieni andi zonga munene chérie zonga munene po na nini visibilité efungama bazongi sanga masa donc avant na nukutuko to banana ko tuna no Sarah ye fo yebisa biso po ya lobi ka sala na bana eloko nini etindaki asala vidéo sur un enfant innocent mama Sarah
o atikala osali eloko te mama kongo wana leçon de morale ya opesa la tola te parce que yo moko na mwana na yo moko bokola te mwana na boka mwana ba foyer na mwana no na Enoch différence eza te donc yo za leçon de morale ya koya kopesa bato te mwana no eloko esala ke abo akende akola bien ba foyer donc c'est-à-dire Enoch peso azaka na poto anga akola na foyer wana leçon de morale ya opesa muto te parce que tu n'es pas exemplaire toi-même. Yo moko oze exemplaire te. Bon, yo lobi ko sala kana bana. Tu étais parti parce que tu devais te protéger. Moi na yakarino yo linga na ninyo na esui. Moi no aza ko kufa. Moi no moi Henrietta za ko kufa nazo ke ko tia na morgue na ko kunda ye. Na makambo yo sali na makambo mervi na sala wapi différence. Wapi différence. Donc yo ko vanda te ko tinga malato la ke ozwa mwana yo poza mwana sundola wona eza faux débat yo ko to sancharna kana bana batu misusu ba sala we lokote wona eza faux débat ya makasi débat no ngoya nango faux débat po yo moko obokola mwana te alors otika la tola tranquille po biso tonto yaki toloba ki ya Enoch aza mwana Sara yo mutobima oya ko yebisa biso a mwana na ete tondima likambo yo loba tondimit siko atondimi makambo bino bolobi ekomi ngambunde yote mtobima oloba ke aza mwana ya voisin biso pe ndimi kaka mwana voisin pour c'est toi qui nous a dit ça yo mtoyebisa biso pour changer maloba na facilité bonne bo cha crédibilité wapi vous avez la facilité ya koyo lobi a après lobo yo balolo lobi b boza na facilité mboka pardon na rebondir elo moko nalandi lelo morceau bakati na bapage natala kengo epana mulu bato eyinda na ebite so page ni ifela mayobo alobi ye bambinga ye tang ba ekobelela o mwana moko minere aza en danger yango akendaka na la police ko se présenter c'est faux Nadia kenda ko funda Karina uti ko bota auti bota na mwana beba kenda ofunda e ko porter plainte ti Belgique akenda osone na ndaku na ye ba video ezali ezali azo inga kosa nanu batu pona ni po aloba na batu nanu première fois oya kendaka Karine tanga botaka kendaka tina ndako kwa Karine place aza ofanda akenda kofunda ye wana fundaka ye pona ni deuxième fois yo kende na école Henrietta nyonso wana abosani yango c'est ça après bimisa adresse ya école Henrietta poni azala bipolaire makasi boy omoni mutu na vie il faut assumaka omoni ngana Karine tant to sala baguerre na biso soto fingani ngana asuma ke na finga ke pa wasimeka finga enga oyo wanga na makambo to mona biso no sur internet ozo wanga na ndeni ke na moni ba komo le baon basali mwana minere yango na kenda kite ya funda Karine na utobota ngeta za bébé akendela sina na live bipolaire makasi boende ni ndeko mwasi assumer il faut qu'on assume ba propos na yo soko finga mutu ndimo finga et c'est tout andi zelana kitawa omeko matanga na nini o mususu po biba signalenga te bo signalenga nini lokwa nga na bimisi preuve lo bo siliki bino bo zaka bongo bolinga to tika avant ça bato akosa ba tant biso to bimisi ba preuve ke te makambo za bo siliki eloko nini bo mboka na bosa ni isusu mboka zela pardon akenda lisusu tiko la kisabatu ku Charlotte avandaka asala live mama Charlotte avandaka atala ye wana za likolo nazo mona ya off tonkenga na fenêtre alla kisa adresse a mama Karine akenda na intention ni ndeni lelo ningo koma bipolaire yo ko sabatu ke te ezala ki pona na moni bazo traumatiser mwana mineur non yo funda nanu Karine auti kobota en pleine koboto kenda ko funda yo kenda ti Belgique ezaka poani to finga na biso nyonso na internet to shokanaka na internet to matisanaka ba miniature na internet yo kenda ko funda baninga pona nini So this is what I do. Ozo batu ba miketo ni akenda na ndako mama Charlotte asalaka yeni itaka filmaka ndako na ye ala satana ndako na vanda kawa ba video ezali penza eza alors nazo bandela ngo na ochal sous vidéo te na obandela kana olinga na kita na matana compte o mususu po oyo ba aussi kita kasi kita ya na okita comme ça na mata lisusu oui donc
ceux qui bomoni na yé parce que est commis 3 fois. Na expliqué bino ndenge nga na benga ki mama Congo na loka ki mama Congo te na leka ki na par mama Chantal mutu asa poye mutu azaki na numéro na nga azaki na numéro ya mama Congo te donc mama Chantal bola bazo mérité ba mama Congo wana te Nadia quelqu'un qui est bipolaire comme ça pourquoi tu l'appelles maman elle n'est pas maman et après ndé ba kotsaki biso na conférence wana tango to sololi donc ezalaki bongo et après tango muselu awanga nyalobi o biso to tindaki ete aloba makambo ya nani ya mwasi ya beauté image ngana yaki na ba preuve numéro ya mama wana o ya Kishasa beauté image azanango eza numéro na ye batutu bazanango ngana salaki capture ya numéro parce que ngaso ki no sala capture na supprimer na kota na répertoire na supprimer na no kombo pour elle qui s'appelle numéro na heure na date na sala kiango na tindeli na lobi makambona na yaki koloba na kosa kinanga parce que batinda kinanga loba pona nini to matsa muselu azonga lisusu nini grande dame keso ki abimaki kuna akendaki juste kosala nini ko se venger andi oyebi konta mboka mibale oyebi yango to oyebi yango na yebi yango te faut combat waka asengi déjà demande nga na yebi konti na mibale te abe omata na konti mosusu nga na yebi yango te moyen na matisa eza te namoni ye déjà yeyo na olinga na mata na deuxième compte bon na mnani andi deuxième compte ngeza na logo na ngeza logo a pembe yango nde na omatela nzela zana kitana o bando ke ba signaler compte namoni nani demande ya noko Patrick ya mais namoni yango na retard c'est comme si azal ce soir te Boni bien Noko international oui Boni Noko ouais ça va Boni oh basons sur le compte ah oui depuis le 8 pour ça aller je dois papier nous choix pas nous ça quand c'est zalaki nango juste zalaki na zalaki na accès au salaire je dois papier nous choix pas nous ça ni caméra liboso oui maman flou zela bon nachela bino boyoka noko comment la tasuma ndenge zobi manaza déjà mobali kidogo yo moko yebiti donc ba mona nga ndenge bazo mona nga na nga kitoko atoike olati fula lisu ndeni nasa ba video na fula na kende ko ba na mi convocation ba fundi ngai na ko se présenter Patrick bafundi yo et comme il ngala flama pas avocat faut 1500 tu sais que ma flamand moi zo comme belé hein internationaliste kende ka se présenter ka je vous aime bisous bon na obandelo chela bino oyo na bandolo chela bino hein mbolo n'écoute ba na force te boya soko moni mo te bandi kokota yo fond mwana yo ata pointure nini mwana respira kate mwana na ketika na morgue et ça kufelenga déjà banana bandi leva mwana ça kufaki soko moni mo te bandi kokota yo fongola téléphone boaka matia moko mama Sylvie yo kasi mbolina na 1000 personnes na mi ye mbolina kutsuka komi na 1000 personnes na sepeli yo na 1400 ozo mata mbolina ekwatake yo
Mbolina kiko pese yo mama Sylvie. Omoni likolo munene wana. O ya pese linga mwana areta. Pese areta. Tala areta likolo munene. O nyosu bomono likolo. Tala likolo munene. O nyosu bomono na se awa likolo. Nzambe na ngana yebite so mwana tokendo kunda na sapatu na makolo. Una chaussette à pamba. Na yebite. Mama Sylvie. Boaka matière. Kende pa ya Sarah. Sarah fandi. Mwana yo, ata pointure nini. Mwana respira kate. Mwana na ketika na morgue. Esa kufelenga deja banana bandi leva. Mwana sa kufaki. Soko moni monte bandi kokota yo fongola téléphone. Boaka matia moko. Mama Sylvie. Yo kasi mbolina na 1000 personnes. Na mi, ye mbolina kutsuka komi na 1000 personnes na sepeli. Yo na 1400. Ozo mata. Mbolina ekwatake yo. Mbolina kiko pese yo mama Sylvie. Omoni likolo munene wana. O ya pese linga mwana areta. Pese areta. Tala areta liko munene. Boki en yeta. Mono ya kokufa. Oh, awa en yeta 3 mois ya pamba. 3 mois. Mwana uchi kobota ma bébé. Ndeba osali la live boy. Mwana aza mwana nani? Mwana yako kufa toko kunde wapi? Mwana nani? Après siko nani mama Congo. Yoko vando yako lobela likamba bana. Ozo po d'audacité ozo lobanga sala kana bana. Moi je protège les enfants. Donc les enfants yo protégeront en yeta zaki nani. En yeta zaki nani? En yeta mwana te en yeta nzete. Alors tika manipulation na olingo sala wana. Manipulation olingo sala wana e simba te. Eno kazana tata na e. Place azaza na tata na e. Botika omoni manipulation olingo vande sabatu ke ba vande la Sarah pona Enoch. E ko simba te po yo vande la mwana Karine mwana 3 mois o ayebi ni makama malamu na makama bebe o vande la obenga mwana na ebembe. Mwana o asala o eloko te. Oza na leçon de morale moko te. Ya opesa Sarah parce que yo moko boko la mwana te. Soko boko la kamwana na yo, tenga to loboza maman responsable. Yo moko boko la o ayote donc tu n'as aucun droit. Ya ko loba batwa boko la bana. Na makambo tali ko kola na ya bana na ko boko la bana. You need to shut your damn mouth. Yo fo kanga kambanga. Na makambo bana. Oyoki po en yeta sala e lokote. Obenga en yeta ebemba na miso mukili mobimba. Video o fozonga na ba page. Obenga en yeta ebembe na miso mukili mobimba. Soko swana kana mama, est-ce que mwana sala ko nini po komise ebembe? Mwana Karina sala kioni. Mwana za vivante akufite. Yo ya obenga ebembe. Combien de fois yo lobo kenda Belgique ba iso Karina bota mwana mongol. Tant botala kan yeta on a zaka mongol. Alors toi tu n'as aucun mot à dire sur les enfants ici, tu dois te taire. Shut up. Shut it. Place aux a. Yo côté le mot défendre mon été pendant que yo yana mwana vivante obenge bembe na miso mukili momba mono asala elo côté. Okoki jamais côté le mot loba. Yo boko la pe mwana noté. Donc kanga manipulation zongo beta ya Sarah wana e simbate ekoka ekokota te simbate. Soki réellement yo zaki mama malamu olingaka bana nyonso ya Karine ngo benge ebembe te, quelle que soit la différence na bino. Olnga ko benga mwana Karine ebembe te. Quelle que soit la différence na bino. Biso ozalaka to swana kati. Nga jamais na simbaka bana bato ata ndenge ni nga simbaka bana bato na zakana ba limite. Toko swana na ba mama toko simba na nzoto na ba mama. Makam na biso était libanata mais yo benga mwana ya Karine ya 3 mois en yeta uti ko bote mo benga ebembo zo ke ko kundaye donc tu n'as aucun droit yo sala batu ba leçon de morale là. Tu n'as aucun droit. Andi na mona olinga ko loba chérie, vas-y. Ah, ça aussi c'est en fait batu peut-être bazala kité ngam tunaye ko la fingi mama Congo te mais juste naïe pour répondre par rapport à ba ndenge zo tanga kombo nanga trop tangu ba mwana mususu kombo na nani oya livra ba sac ya ba 15 € na gare du Nord. Mosa. Oui. Tangu yo za 12 à ma belle yo moi wa ko ba ko za ti ko sani na eba bakumba batunga na ebi na eba bakumba batunga na ebi merci mwana wana na ebi na kombo na ete
ngai tozalaki na live bato oyo bazalaki te boyoka tozalaki na live mama Sarah la baronne nga mpe nazalaki wana noko bakali cheval abengi nafingaki ete ntango azobenga nalobi ese ozobenga nga mpona nini yo deja oblokaki nga na TikTok na yo siko obosanaki na WhatsApp ntango nga natangi kombo na ye mami siko azalaki wana nalobi andi nani nalobi ese depa na mutu azobenga nde mbala moko mami abandi koatake nga nafingaki ete ye kuna siko afandi tala cheval tala mutu abandi kofinga mwana mbwa wana mbwa nde mama nanga mama kite tango afingaki mama nanga mwana mbwa esi afingi kuna afingi tango natali boye namoni afingi mama nanga nalobi ese il faut na répondre yango nga mpe na répondraki alandi nga na TikTok tofingani kuna na TikTok mais pourquoi tango ayaki azwaki juste ba réponse na nga nde page na ye mais oyo afingaki atikaki te yo ngai mama ko place nga nafingaki kambati na ye ndenge mami na latola ba mataki paniel moko ye pe akendaki mbangu na paniel ya nani ya ese po balobela yango sikoyo esimbaki nango te bakomi sikoyo bakamaradi aye alobi yo ozofinga bamama na sokoli maboko nga makambo nayo naolobela yango lisusu te omoni jour yo oloba epuis tala ndenge ya bandaki andi neti nga koyela nga bablagi wana te na sokoli maboko kutu mpona nini mpona makambo na yo mama bongo omoni jour olobaki bongo ngai na mutu na nga na efasaki yo mbala moko nga swahili nga script te otangaka kolobaki yango oza sokoli maboko outi kosala sortie médiatique moko awa olobi neti yandi na préféré ya bamunde olobi ke andi ndenge nini oke kosangana na ndoki seke bino nyonso boza ndenge moko boyoka ye moto abandaki nga na problème na ye te aye kofinga nga ndoki yana adia zwa raison oyo pesaki nga kende kopesa moselu parce que epa na nga na posa nango te d'accord premièrement okotelaki nga te mpo na tikala koluka yo te akoti conférence epa mutu ntango yo akoti paradis alobi na kokilika zela na koti ngo ezalaki bo nde yo mbala naza kutu na bapaya baivarie soki bango biloko na biso apesa na live na yo nalukaki yo te zoloba mina nga soki balutu boyaki te parce que na bozo tapo nazo ka mukiete dans na obenga mama sa sanga soki
Allô? Namoni na zongi, na peut-être sur les acquis problème à connexion. Bobando yo kanga. Et pas nanga kataki, bozo tapoter te pardon parce que namoni eza connexion te bino nde bo tapoter te. Ozongi. Ah d'accord. D'accord. Donc na luka qui était. Na luka qui était. Même famille nanga o bazolo bake ba luka qui est. Ngai grande sœur nanga muto atuna kinga lobi. Yo ndenge nini okeko sala intervention ya ba makambu kuna ya nani ya soi-disant muselu azana na mobali na ya boss na nani ya mutu ya gouvernement na Congo. Grande sœur nanga mutu abenga ki a expliquer à lobi moi na biso tolingi kuna te na minute tozala ba prière ceux qui tosilisi prière tozo ya potoloba makambu ya nani ya muselu yo zalaki d'accord. Mais awa na ba live na zomo nozolo bake na boya kite. Siko tango ba koyelo voice one olobi ke ba enregistrer kyo. Parce que za ba téléphone mususu eza na enregistrement automatique. Net ya grande sœur yo solo la kinaye eza nango. Siko awa yo zo wangana. Tango ba koyelo ba preuve olobi famille wana boy na boy. Siko pourquoi bo wangana? Yo moko lobi boye. Soki bo silisi soki bo komi prêt boya na koyamba bino. Oloba ki bongo boya kite. Au côté langate, bozalaki déjà na rando yo na muselu, yo za connaissance ya oncle ya ba beauté image, muselu za connaissance ya beauté image. Entre bino mibale na famille oyo beaucoup tant kikuna, boswa na ka déjà yo déjà oyebisa muselu ki alala na mbwana e. Conflit wana ezalaki. Soki nazokosa na matanga ya 1 m na mobali na eske bopesa na ki atambote. Yo moko tellement ki oshanjaka maloba lelo lobi boye tango zongi yo moko mutu finga kiki alalaki na mboa ozongi lisusu olobi ke nakutani na ye poso na ye eza bien otalaki na soni mais yo ifalaki opusa na penza après ya olobaki poso wana eza bien oye okomisie tozalaki na problème te na kutaki kaka na conflit ya Serge Judith boye na boye. Est-ce que après ça qui ont beauté tant beaucoup de noté yo obiki ngate anzi aza libre ya komata partout place à lingi kende batu bazalaki nga poni na nga la Chine na kia na ngai pa la baronne siko esui yo na nini parce que nyoso zo chrétien nga wana juste pour naza pembeni ya la baronne parce que lelo pe olobi yango olobi ke andi azoloba est-ce que nga na yebisa ki nga na za baba nga na baba te nga na loba gati po nga na oto solola nga mutu na lobaki tango na mataki na live na olobi ki andi akomi tiktoker siko na zalaki nani chauffeur mais ba pension nga na réseaux sociaux nga na mataki na compte na yo na compte na nga moko na zalaki na 26 000 abonnés nga mais za ba tiktok tokia mususu baza tango mususu na 2000 abonnés basalaka pe ba live siko ngana yaki na 26 000 batu nyonso boza bate siko tosali ndeni pona zalaki modérateur kuna ipa muselu ye mutu achangeaki nga kombo achangeaki kombo nanga achangeaki nde kombo alobi yo tia kombo yo kotia boyete tia kuna andi boss na bino bato boyaka andi yaki okosa biso soki eza na likambo nga na kosa ngala lengano kutate na nanga na kosaka te muselu ye moko nde mutu ayaki to gouvernement na bien nanga na kanisi ke nakutani na mwasi ya malunga tosala boye nzoka nde nakutani na maîtresse muyibi ayibi nga mbongo asali nga bakisi asali boye na boye siko nzambe ya mawa aya récupérer nga siko naganga te na loba te alobio na kanisa yake alobaka te siko yo okutani nga wapi na ekole ya bababa nga na lobaka Naki na 26 000 abonnés. Apparition dans les réseaux sociaux. 26 000. Et puis quand tu as le bosso, ils ont bani. Nazaki na combien? 70 000. Oh, ils ont deuxième compte. Oh, aïe bibi surtout dans les réseaux sociaux. Bon, bino boza banane. Ba Somalien, mais bois ba Congolais. Kalanga la bando sepelano tango bando loba, makamboya politique, ozalaki bien. Tango ye, ba convaincre yo, au lien mbongo, au koti ba rando ya buzoba.
Natala Kaoli Souté. Au côté analyse ya politique, ozala qui bien. Comme preuve, yo moko uti koloba ote ki déjà Congo. Yo za mama Congo te. Yo za mama mbongo. Yo moko ye a olobi, yo Daniel Bumba, ko sakana nanga te. Ozoka nisake ngana koya kuna, ozwanga otianga na makala kote bana basi, opesi kaka 10,000 soki 8,000, mais olingi to kumisaka yo ote ki Congo. Siko nga Rwandais, soit disant nga Rwandais, na liye mbongo ya nani. Mutoki nanga na teki lupango nanga, mwa babiloko nanga babien nanga na tika ki yango wana na eko pesa ndumba na bino ya réseaux sociaux, mbongo nanga. Mutoki nanga. Yo déjà oliaka déjà mbongo ya Bumba. Oyepe et puis tango yaki pour annoncer yango. Ezalaki message ozo passer na ba autorité mosusu ke nazolia déjà ba 8,000 boya nango. Ezalaki bongo. Pour ngandenge na zawa, ce qui autorité moko apesi nga mbongo, c'est la boy na boy, ça la boy na boy. Na we opete la peuple te. Wale. Na lia na musala na nga exemple. Na we opete la bino te. Tango yo bien à G. Si na fini na ngai yote. Merci, Mamboui. Bana Mboka, merci. Merci, bon tapoter live. Tout tapoter. Bandoki Mousselu à côté. Mousselu tapoter. Tapoter, malgré les autres signalés, mais tapoter paix. Tapotez les lives, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout comme à 900. Ouais, toi, Zelaye. Fifi Ndombe, merci, maman. Merci, Mamboui. Pour la fleur, na bino, pour Nandi. Merci. Merci. Beau tapoter. Chez Zan. Mamacha, merci pour la fleur, Mamacha de mon cœur. Merci. Namoni maman il n'est pas les gars funda. Merci pour le tapotage, pour la fleur. God live. Nous avons 800 tapotage. 800. Mais aujourd'hui, les Andés, bazo signaler là, il fait trop. Bato ba tapoter, na nouveau tapoter. Bazo signaler live, bazo signaler ngo makasi vraiment bato balinginga te. Bosunganga vraiment to tapoter live bande. Donc il y a 1 million de tapotage les amis s'il vous plaît. Tapoter, on est 1000 tos amis qui sont qui 2700. To tapoter to sil sanan lika. Désolé. Mwamboui. Dolali.
Tout apporter la famille, tout équilibré. Andy, problème ezali et pas non to ko bloquer te, to ko kanga ba commentaire te, donc ba fonction ya ba modérateur et ça la te pas na yo. Ce qui fait que c'est très difficile to contrôler la vie. Ngwana bazo signaler. Au monde te pas na pas na biso. Bon ko signaler te. Mais lobby Itande to kiti malambo. benga yo pona ko lakisa yo. Malgré na zana ta lobby na osala après-midi. Anja na problème ya nini makasi Est-ce que moyen allez au déplacer place aux AT Andy? On a déplacé, hein? Mais quand on déplacer, non, qu'on doit vendre la place wifi na Isa. Kende place boîtier à wifi nous Isa vendre non wana total. Ezongi. Au déplacer? Oui. On a déplacé déjà. Oui, c'est bon? Oui, ça va. Posez là. Il faut azalaka pembeni côté boîtier nezali. On dirait signal ya boîtier ne so aza musika et ça la bien te. Dada tinda demande ba andi na ebite neni atie biso ba modérateur ango et tozo kokomata ba tuté tozo bloquer ko. Donc tinda demande dada comme ça mata. Et dada linga mata. Na ki modérateur ango tozo koko bloquer batute tozo koko matsa batute donc to éviter ki modérateur ango tozo eza ya modèle ne bobo ngisela e compte normalement photo solo la na ino to yebelo nyezo le kana na compte ngwa Andy mais sinon ça va Andy tala no dana tala dano no na ba commentaire kuna za matsa dano no